Hey, hey, hey. Fidèle Story na Kinshasa. Hey. Fidèle Story na Brazzaville. Fidèle Story partout. Merci Naba Fidélian. Merci Naba Fidélian Nenyoso. Fidèle Story yango yo. Bozota lato. Bozota laté avec moi, votre humble serviteur, le président fidèle du Motonzambe, l'artiste cinéaste, le grand manager, la star du moment. Toyeli Soussou. Na deuxième partie ya film Oyo, vengeance spirituelle. Vengeance spirituelle, film Oyo. Ba maman est belé, ba papa est belé, ba jeune fille est belé, ba jeune garçon est belé, ba benga kingai. Président fidèle dit merci. Na ba film na yo oza kotia. Ba film na yo oza kotia, eza kopesa biso ba conseil. Eza kozongisa biso na nzela ya Nzambe. Ba film na yo oza kotia eza kopesa biso ba conseil eza kolakisa biso ndenge esengeli totambola na société ndenge film oyo tozali kolobela ba jeune garçon tozali kolobela ba influenceur tozali kolobela bandeko ya basi bandeko ya mibali oyo balingi vie apprécier oyo balingi kozela ta ya Nzambe te ndeko nanga ya mwasi deuxième partie ya film oyo yango yo tolanda yango na bokebi nyonso oh camarade na ngai nini yango ndeko na nga mobali ozomela lokola mutuka ekomi kofime ndeko na nga mobali nini yango ndeko na ngai lobako est-ce que yo somona tonga na somona to komi bo matin parce que makambo ezokomela biso parce que bato bazokufa nazo penser mpo na yango ngai mpenza nazo penser mingi Pascal chino alandi yango nde eza koenerve ngo eza koenerve ngo eza ke ye azosala eloko te tala nano yango ozomona yango te est-ce que yo kanisa nga pe nazo kanisa nakanisi siri yango nalembi kutu tala yoka ngai est-ce que koki kozala Santiago tende moto aza derrière makambo oyo lokola ye naza chef na biso nazo penser c'est yango kanisa nano siri yango donc na minute oyo penza qu'il faut tomi batela o ya esenge tomi batela yoka soki otuninga eloko nini etikali to pe moto nini etikali aba sacrifier to pe ye Santiago a sacrifier na koyebisa o na yebi te o peut-être yo peut-être ye o peut-être nga en tout cas c'est que c'est lo moko na biso ya solo nga pe nazomona kaka Santiago nde aza na makambo oyo nga pe nakomona ye nga nazojire ngai nga soki mpenza eza Santiago akomona ngai akokufa Santiago akokufa nga osakana na nga te nga akosakrifie nga te nga naza ye te naza oyo bakufi wana te nga naza nga namona mungala ngai mpenza makila na nga baliaka te basakrifiaka nga te ngai mpenza kozwa nga te ndeko na ngai ya mwasi bajeune bango oyo nini basalaki tolandaki yango na première partie basacrifiaki mwana ya nayebi ke boye komona ngai Santiago toza clair pe toza tout droit obi na yo toza na ndako na yo toza na affaire na yo me bandeko na biso bazokufaka boye ozolobela eloko te Santiago zala clair
loba na biso vérité oza calme pona nini Santiago bandeko bazokufa bakufi des personnes déjà bango bakei ozoloba eloko te Santiago eloko penda nini ozosala osala nini Santiago ezanga obaino ngai bayebisa biso nini yango ezomarche te sunga biso toyeba problème yango eza nini toza solution tofaka bongo te o ngai Santiago dona sacrifice ko bino ba élève nanga tolobi bongo te tolingi nde toyeba vérité Santiago loba vérité to bino siko bozo ndima ke nga naza complice nazo bwa batu nanga nazo lia bino bino nyonso tu awa nasali nyonso mpo na bino nalakisi bino mosala jusqu'au jour naza posa bonheur na bino me nga lelo ngai yoka soki pende eza ke eza yo te oyebe eloko te esengeli siko to agir vraiment rapidement to agir parce que nga nalingi liwa te nga nakokufa te nga nabomi mutu te nga na sacrifie mutu te nga nazosala mbongo na ordinateur nga nazoluka mbongo na ndenge ya normal nake na ndako ya nganga te nalekisi mutu te natie mayele na nga na baleso opesaka nga yango ezogénere nga mbongo pardon nabondeli yo agir pardon soki olingi te nabimi na nga nakei nalongwe awa o tolanda filme oyo na boke oyo nalobi yango wana o si boboyi kozwa solution nga na okende na boliwa ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali landa filme oyo bana na yo pe botala mobomi yeyo moto amemi makambo na kati ya ekiri yeyo moto ya sacrifier mwana mwasi oyo azali mwana ya César yeyo ya nalingi nakufa te o Santiago akomi kolanda nani wana akomi kolanda ngai yo olingo sala eloko moko esengeli osala eloko moko wi nalingi nasala eloko moko grand maître nalingi nakufa sikoyo te ndeko na biso mobomi yeyo moluki makambo yeyo sikoyo olingi pende okoma puissant wi nalingi nakoma puissant nakoma fort nabunda na mutu wana vraiment sala keba na oyo ozosenga sala keba na oyo ozosenga ezosenga bacérémonie basacrifice baorientation ebele ezosenga makambo ebele uzo naza prêt ya kosala baorientation makambo nyonso to koloba na ngai oyo zoloba na ye eza ewuzo nzambe moto aza na nguya ya nyonso mpe na makoki ya nyonso ya kosala oui naza na confiance na yo okozala na cérémonie pendant 3 jours okokende na cimetière na butu oyo okomela masuba na yo affaire yango nini eza ya kolala na cimetière mpe ya komela masuba yango nde ezali orientation bapesi yo soki osilisi komela masuba ozongi okei olie niei pendant 3 jours ozolia niei chaque 0 heure osilisi kolia niei okei lisusu na océan papa badini yango ekomi ebele o yango nde ezali orientation oyo oza nango besoin mpo koma puissant mpo motu wana alonga yo te esengeli okende na océan okokutana na la reine la plus puissante la reine oyo babengaka gege ye nde akosanctifie yo après oye osombi cercueil wana oye nango awa na robe ya rouge osombi lisu na babougie rouge
oye nango awa pona sala cérémonie ndeko na ngai ya mwasi yango nde ezali pouvoir oyo ekosala ke olonga César azali puissant uzo donc César aza puissant oui César aza puissant azali représentant légal ya monde spirituel ya Lucifer awa na mokili yende moto apesaka ba secte yende moto apesaka franc-maçonnerie yende moto asalaka eke bato monaka na ba président bakoma na nguya jour yango ekokaka bandeko na ngai ya basi tolanda filme oyo ebele ya bandeko ebele ya mibali bandeko ebele ya basi ozomona ye aza succès aza na succès aza puissant aza célèbre asali likambo bato bazolanda soki alobi bato basali yango polémique bamosuku to bazobunda ndeko na ngai ya mwasi oyebi te basérémonie nini ye asalaka oyebi te basacrifice nini ye asalaka ndeko na ngai nateyaka yo chaque jour bafidedian na bafidediane nayebisaka bino chaque jour bolanda kaka nzela moko ya Jésus-Christ de Nazareth nabendaka biso matoi tranche oyo bandeko na ngai ya basi fidèle story esalama uniquement bandeko na ngai pona kote ya biso pona kolakisa biso nzela ya malamu pona komema biso na nzela ya Nzambe. Merci na ba fidéliens, merci na ba fidéliens nyonso. Merci à mon prophète, le PDG de Miel Télévision, prophète Dieudonné Mungu. Merci à maman la DG, maman Malamu, maman Nana Mungu, maman Nana Mungu, maman la DG, ya Miel Télévision. Merci maman Nana Mungu, maman Nabiso Moko, maman Oyo apesi espace pour na fidèle story ya ofele. Merci bandeko na ngai abasi, bandeko na ngai ya mibali toya ebele na église Miel et pas ya papa na ngai mon prophète Dieudonné Mungu. Merci à mon cordon. Merci à mon cordon trésor et candole cordon. Merci à cordon trésor candole mon dipro. Merci à Kinshasa. Merci à Brazzaville. Merci na baeban sobozali kolanda biso. Merci à mon dipro directeur de programme ya Miel Télévision Trésor Candole. Ya Mama Ida Kona, Mama Ida Kona, fidélienne ya solo, topesi mbote maman, mosi ya mokonzi. Merci à toi, mon ingénieur privé, Arnaud de Boutella. Mon ingénieur privé, Arnaud de Boutella, ya Mama Jenny Museki. Mama Jenny Museki, fidélienne ya solo. Olingi basale la yo promotion. Olingi basalela yo marketing, olingi mokili yeba yo yaka awa na Miel Télévision, yaka epai ya Dipro Trésor et Candole, pa ya Dipro Trésor Candole moto moko bien. Merci na Miel Télévision mobimba Dipro Trésor et Candole ya Mama Ida Kona. Ndeko na biso ya mobali yeyo bazali kosala ye ba cérémonie, bazali ko baptiser ye yo monaka o star wana salaka succès azana ba fan soki agangi soki alobi ndeko na nga oyebi te nini oya sala, ndeko na nga oyebi te ba cérémonie ba sacrifice ye asala pona nini yo lingi okoma lokola ye, pona nini yo lingi osala lokola ye ndeko na nga ya mwasi, ndeko na nga ya mobali fidèle story toza
peto kozala toujours ndeko na biso ya mobali yeyo abomaki mwana ya papa oyo toza kobenga César kana yo César azwaki décision alobi ye il faut avenger mpona mwana na ye abomaki mwana ya moto oyo aza représentant légal ya Lucifer ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali balia keba kolia mutu baliaka te film oyo eza kitoko film oyo eza goût merci na bafidélien merci na bafidélien nyonso fidèle histoire yango yo bozotala to bozotala te ndeko na biso asisaka cérémonie avandi na mbeto na ye bakomisi ye fort bakomisi ye puissant eloko moko eleki est-ce que akolongaka na yo est-ce que akolonga César mwana na ye moko ya mwasi Phoenix na ye azalaki na Washington aye na Kinshasa akutani na garçon oyo asakrifie mwana ya César nzoka garçon oyo asakrifie mwana ya mutu oyo aza le plus puissant représentant légal ya Lucifer na mboka oyo naza crocodile oyo azalaka na se na mai nabangaka te nabangaka eloko te naza lion nakobanga eloko te nakobanga nyama moko te na zamba ngai naza mobomi ya lion naza César oyo yo sakrifie mwana ya mwasi osanga eloko te yindi tala miso nga nakotala te tala miso na nga nakotala te nabitanga nakotala te ngai nayokaka mutu moko nayokaka grand maître na nga nyonso tozobesa make na matoi na nga nakoyoka eloko te ndeko na nga ya mwasi tolobaki vengeance spirituelle César aye kovange mpo na mwana na ye oyo mwana oyo ya mobali abomaki mwana oyo mpe ya mobali alobi nga natiki te lokola yo ozali représentant ake pa ya maître na ye akomisa ye puissant pour que César aboma ye te nini ekokomela mwana mobali oyo est-ce que César akolonga to akolonga te César ayaki mission César akoki te tolanda filme oyo filme oyo eza kitoko bafidélien filme oyo eza goût merci à vous maman Nana Mungu merci à vous maman la DG maman Nabiso Nana Mungu Yaye Moko notre PDG le prophète Dieudonné Mungu maman Yabana maman Nana Mungu merci à mon cordon Alex Mbuyamba Alex Mbuyamba ya mama Yolande Lukibadio mwana mobali azongi susu na cérémonie yeyo nalobaki ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali keba tika ete bainfluensaka yo te oyebi te bisika nini bakota oyebi te ndeko wana ya mwasi ndeko wana ya mobali oyo apanzaka mbongo na quartier na bino oyo apanzaka mbongo na avenue na commune na bino oyebi te nini ye asalaka pardon mama na nga ya mwasi na moke oyo ozalaka na yango somba oyo ekokani na yo na muke oyo zwaka lata na oyo ekokani na yo na muke oyo zwaka ndeko na nga ya mobali sala ba besoin na oyo ekokani na yo nzambe apesi yo koluka te o envier mwana oyo ya mobali bozali komona kati ya cercueil ye mpe ayaki koyekola mosala me makambo ebandaki komarche te lokola baninga nde andimaki akende kokota asimba kisi ntango akendaki kosimba kisi bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali basengi asakrifie mwana mwasi akendaki kosakrifie mwana mwasi oyo basalaki na ye relation nzoka mwana wana ya mwasi azali mwana ya papa oyo babengaka kana yo oyo na kati ya filme kombo na ye ezali César
nzoka César azali représentant légal ya Lucifer ndeko nanga ya mwasi mwana mobali oyo amemi ngambo. César pe a décidé esengeli avenger bato nyonso to babomaki mwana esengeli bakufa. Bato nyonso bazalaki na complicité na oyo ayokaki lisolo na oyo amonaki esengeli bango nyonso bakufa. Abomi déjà mibale ya bakamarade na ye. Mwana mobali alobi na kotika bongo te bandeko nanga ya basi yango aye pa ya grand maître a purifié ye. Grand maître a fait sa puissance. Grand maître a commis sa plus fort pour que César Kanayo alonga yete nini eko salama tolanda film oyo. Big dédicace à vous maman Nana Mungu. Big dédicace à vous la fille chérie de son papa Serfi Fidedi. Merci à vous, mon ingénieur Arnaud de Boutela, miel et télévision toujours. Arnaud de Boutela, ya maman Jenny, Jenny Mousseki. Maman Jenny Mousseki, yo. Merci à maman Marianne Matondo, ya papa Total Arsène, commandant Total Arsène. Tolobi boye fidèle d'historie pesi opportunité de onanga ya mwasi ya kokoma artiste. Olinyo sala théâtre, olinyo sala cinéma ya solo benga biso na numéro wana 090 74 50 400 bandeko na ngai awa baza ko évoquer mo wazi sanga président faolo ba mako bazoloba mais azo évoquer yazo benga Lucifer ngapena benga Lucifer. Tikana pesa merci à mon Dipro Dipro Trésor et Candole papa Dipro Trésor Candole Kombango Gou. Merci papa moro bien. Ya mama Ida Kona na lela bino ya trou fidèle d'histoire yango yo toti yango maboko mama Ida Kona fidèle d'histoire yango yo mama toti yango maboko mama ADG mama Nana Mungu pardon mama mama moro bien mama mutema malamu mama ya bolingo mama fidèle d'histoire yango yo commissaire papa merci Nabino. Merci à vous, celui que j'appelle Stéphanie Mwanza. Awa, tous en a kati ya cérémonie. Tozana kati ya cérémonie ndenge grand-maître ayebisaki façon ba cercueil ba kundaye pendant 3 jours. Après avoir kosala ba cérémonie na cimetière, kolia banye, komela masuba koma kitskoyo tour ya akundama bandeko nanga ya basi, bandeko nanga ya mibali, makambo oyo toza kolakisa bino ezo sala maebele nga moko naza témoin, nayebi makambo naza koloba, Satan aza mutu mabe. Satan aza mutu mabe ndeko na ngai prophète Dieudonné Mungu azali église miel ezali yaka awa na première rue yaka na limité première rue Champatier yaka na limité première rue na hôtel Funa église miel ezali wana yaka koluka nzambe merci beaucoup na sala ka mutu mabe te. Soki na zwe loko ya mutu na futaka na simbaka mabe te na boyaka toujours mabe nani yango nani akoti na chambre na ngai pe nani yango azwi mwana na nga pe azolinga a maintenir pe aboya vengeance na ngai nga naza représentant légal ya monde ya Lucifer na pekisaka ba disciple na ngai batika kosala mabe mais yo ndimi okota na bilanga na nga olia mwana na ngai ndeko na ngai ya mwasi bitumba ye makasi nini yango mwana mobali yeyo après avoir kozala purifié après avoir kosala ba sacrifice grand-maître ayebisaki ye po yo zwa kimia esengeli okende ozwa ebembe ya mwana mwasi wana oya nango tokunda ye pour que permettre papa na ye atika kotungisa yo yango mwana mobali andimi ba cérémonie nyonso lelo aye mission est-ce que akozwa mwana mwasi papa pe azotala
est-ce que akokende na mwana mwasi tote bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali pardon film oyo ekomi gu mwana mobali yeyo a signé akoti na ndako ya représentant légal ya Lucifer abengi mwana ye spirituellement titre ya film oyo ezali vengeance spirituelle pour nini ozo déranger ngai na ye pona futa molimo na yo opema na kimia ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali eske akokende na mwana mwasi eske papa akoautorize garçon oyo akende na mwana na ye tolanda filme oyo papa pe azotala nini papa akosala filme oyo eza kitoko filme oyo eza gu oza na audace ya kokota na chambre na ngai pe ya kozwa mwana ngai ya mwasi yo okatisi mundelo okoyeba nini naza capable ya kosala ndeko na biso ya mobali azwaka mwana mwasi akendaka na ye nini ekosalama grand maître apesaki ye condition mpo ozwa kimia po yozwa kimia mon frère telema mon frère nani azobenga mon frère nani azobenga mon frère abomi déjà mibale abomi déjà mibale mon frère yeyo bazobenga yaka bandeko na nga basi mon frère alelaki alobaki alingi na ye liwa te mais mon frère yo bazobenga ye epai ya César spirituellement nini yango boye na yo ozotutanga boye na sali yo nini nini yango boye okobuka nga makolo te zonga na okula nini yango boye na yo bazobenga ngai nani yango azobenga na air oyo to a 2 heures mon frère nazoya maître zonga kuna yo kuna boye nini yango obenga yo tala yo longa nzela nanga mon frère yaka nazoya maître ozoloba nini yango mpenza leo nazo comprendre otevanda kuna longwana longa nzela nanga yo longwa kuna longwa nzela nanga yo yo tikaka na leka grand maître abenganga ndeko na ngai ya mobali babenge nani yango abengi César yabengaka spirituellement César yabengaka spirituellement César ya kosala na ye nini mo fait naoma eti bablagi mpenza oyo bablagi to pene yango tuta otindikanga boye mon frère mais na 2 heures pene toke 3 heures okende wapi mon frère tala tika bablagi osala wana ozokende mon frère yeyo mofeye yo azokende wapi nini yango ekomelaka mofeye yo mofeye akufaka vengeance spirituelle après avoir koboma mofeye mutuka na ye elekaka abomi déjà misato papa yango yeyo oyo baboma mwana na ye Phoenix na ye azalaki na Washington ayaki congé papa yeyo alobaki lokola babomi mwana ngai na konvenger baza 6 personnes bakokufa moko na mosusu vengeance spirituelle tolanda film oyo nazo comprendre te mon frère akufi mais nini yango ozoloba mais felo kanga ye ngakanga ye oyebi nga te ngai nakanga ye aza teti oyebi felo kanga ye abima te yaya nakaisaka eza bablage oyo nakaisa tosa bablage ya nini bablage na ndenge nini moto azobima na katikati ya butu na badeser mpo na okangaki porte te kanga porte nzambe akendaki wapi na butu yango bakanga ye boye ekomi grave o fo naluka mani moni toluka toza solution
Et ça vraiment danger. Et comme penda rouge. Bana mibali. Papa na biso yeyo. Alobi azo venger. Vengeance spirituelle. Babuma ki mwana ye ya mwasi. Kota na chaîne YouTube na biso beta fidèle du mauvais TV nde okomona première partie esika babomaki mwana ya papa oyo esalaki pasi fi na ye unique ya ozalaki na Washington ayaki congé ba jeune garçon ba sacrifier ye yango papa alobaki akovanger mwana na ye ya mwasi ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali tolanda filme oyo papa azali kobenga molimo ya garçon wana ebima na miroir. Est-ce que molimo ya garçon ekobima? Wati mboini na bengi owa yaka na miroir oyo. Est-ce que wati moni akoya? Wati mani pe kuna basi ba purifier akomi puissant. Est-ce que Watiman ya koya bandeko na nga basi? Est-ce que puissance ya Watiman ekolonga puissance ya papa oyo aza représentant légal ya Lucifer tolanda ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali ba combat spirituel ezalaka ndeko mona artiste wana na artiste wana bayokanaka te babundaka na molimo oyo azomeka oyo ope azomeka oyo yaka na bengi yo sikoyo yaka bimawa nalingi na bimonamona yo na kati ya miroir oyo yaka bimawa mimonisa est-ce que white man yakoya na commandement ya papa oyo est-ce que white man yakoya est-ce que longi na ye kobima tolanda filme oyo na bokebi nyonso white man ya bimaka papa oyo aza na nguya nini ekosalama nini ekosalama watimani abimaka na puissance watimani abimaka na puissance papa akoki kosupporte yango te ndeko na ngai ya mwasi maître na bango mpe yeyo mayele esili azoyeba te qu'est-ce qui se passe tolanda filme oyo na bokebi nyonso bandeko na ngai ya basi yo ezolekela nga vraiment mbali donc bino nyonso tu boza kosuptionne nga ke nga nde na moto azokoma bato frère vérité ezaki eza faute na yo oza wana otali moko mibale otali misato mpe ozosala eloko te nakosala nini nakosala nini mpo nayebi te bandeli nasuka na ye makambo wana te oyebi kifale kisarete te mobali wana mutu wana César wana aza prêt ya koelimine biso nyonso tuna yo na nga zala prudent zala keba oyebi te nini okosala sala effort o lamuka luka oguzo eza mpe incroyable o eza mpe histoire moko ya makasi nazo comprendre te koexplike yango nakoexplike ndenge nini nazomona te nini yango nakokosala bato nayaki na bango na mosala sikoyo ngoyebisangaki ozoyebisangaki ozoyeba te ke oluka solution wapi yo nde luka solution sala effort tolanda filme oyo aluka solution asala effort mobomi yeyo esenga to komona uzo mobomi yeyo ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali balobi bandeko na bango bazokufa balobi bakamaradi na bango bazokufa bakende pa grand maître mais namoni te aza te azalaka te
mais to ko comprendre te ya ko kende wapi na ebite ya zala kaneka awa o kende wapi to vanda to zela yi merci na mama Nana Mungu, merci na mama Jenny, mama Jenny. Olingo simba oyo grand maître akotaka na kati ya cercueil, grand maître ye moko akoti na kati ya cercueil. Osimbi pona nini? Osimbi pona nini? Osimbi pona nini? Obebisi bikila ndeko na ngai ya mwasi, ndeko na ngai ya mobali, mwana mobali yo alobaka na boyi na kufa o tika na mikimila tolanda film oyo pardon bo mangate ya o maboko na ngai za peto, maboko na ngai za polele na boma mwana yo te pardon ko mangai te o papa yo maboko na ngai za pe propre ngai pe naza na nguya kolimbisa pe masumu te ngai nazaka ko accélérer na vengeance spirituelle on alaka ki mwana ngai ya mwasi contre bato nyonso to basangana ki po baboma ye ngate o naza innocent o naza innocent nga babengaka kaka natala ndenge ni bazoko sacrifier ye siko kokendi kende merci pa makolo ekangami akangi makolo est-ce que akoboma ye papa aye ko venger contre bato nyonso tout o basanganaki bana boza combien la famille naza nga moko papa no aza vivant akufa oui papa nanga akufa il faut kende pa na ye okende obivre na ye okende oye alakisa yo ndenge nese okota na makambo ya bato te pardon papa o pardon kobomanga te o futala miso na nga nalobi tala miso na ngai tout droit akosala na ye nini komona nani obai na mese bandela makambo oyo apres ngai nakopesa na César oyo eza ya César sikoyo bina mpo na ngai bina lisusu bina mpo na nga dago j'ai dédié cette film napesi film oyo epai ya mama DG mama Nana Mungu napesi film oyo epai ya mama Stéphanie Mwanza napesi film oyo epai ya mama Ida Kona ya Mondi Pro Trésor Candol ninango yo moto mange pa grand maître ya eza fouette pona ninango boye dala keba naza oyo azalaki ya kala te siko ozofongola mungu epa na nga ngambo nalakisi yo nzela ezalaki facile te mpona koma oyo nakomi wi namoni sikoyo ke yo sikoyo mpona yo sikoyo na perdre bato na ngai nyonso tu mpona yo moko sikoyo na perdre sikoyo baeleve na ngai nyonso tu mpe nakoma mpona vi na ngai etali ngai te sikoyo olingo osala nini okosala nga nini olingo osala nga nini mpe yo okosala nga nini tala nanongo azobenga ngai susu nani abengaka ye grand maître chef na bango aye kogangela ye alobi César osakani na ngai naza sikoyo prêt obomi bami na ngai nyonso tu baeleve na nga obomi bango mpe naza kojire na nkombo ya banzambe ke nazobunda na yo mpe nakokweyisa yo moto nyonso tu oyo
yo bomi na ko venger pona bango bato su yo bomi ndeko na nga mwasi bitumba ya makasi film ekomi kitoko maître na bango pe koto ya telemaka maître na bango ya telemaka après avoir César koboma ba disciple na ye aboni bango 4 déjà ya telemaka lobi esengeli affronter César ye pe sa la vengeance contre bato oyo César ya bomi César yeyo abimaka azongi na ndako na ye akuti ndako bapanza César akuti ndako désordre netika guerre ya Goma bandeko na ngai ya basi eloko nini ekosalama ape maître kuna Santiago alateli César noir asimbeli César mbunda asimbeli César kan ekosukila bango ndenge nini Santiago atomboki César awa penda kwa akuti bandeko na ngai ya basi bapanza nani akotaki na ndako ya César nani apanzi ndako ya César film eza kitoko film oyo ezagu bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali komba oyo eza réel ebele ezosalama na mboka oyo ebele ya makambo oyo eza kosalama bandeko na ngai ya basi bandeko na ngai ya mibali César après avoir kokuta ndako na ye après avoir kokuta ndako na ye ya kopanzana alataka bilamba na ye ya kimetre ayeba nini yango ezoleka tolanda filme oyo nini ekosalama nini ekokoma awa César yeyo merci à la maman DG ya Miel Télévision maman Nana Mungu ya papa prophète Dieu donné Mungu Miel Télévision toujours bino banzambe ya likolo nabengi bino bomema mopepe ya makasi liboso ya mutu oyo mopepe ya makasi ndeko ayaka bitumba alobi ya lembi faut affronter sikoyo bomema ye na confusion abina na musique ya mvutuma ebandi film ebandi mama Nana Mungu film yango ebandi gu bakomi kobilisa grand maître bamemeli grand maître munda grand maître yakomi kobina merci na bafidélien merci na bafidèle banzambe ya ogu bokomisa molili bokomisa molili botumba ye na moto etumba ye vengeance spirituelle ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali pardon kotala filme oyo yo moko te benga bandeko sambelaka ndeko na ngai filme oyo eza kitoko botumba ye bobeta ye botumba ye moto oyo aza na mabele ya kubanga kokwea te bamessager ya lola bobamba ye mabanga ya moto ezwa ye mabanga ya moto ekweyisa ye nakobanga te nyonso oyo ozali kosala ngai nazali représentant légal ya Lucifer nakobanga yango te wapi yo naza kodefie yo ekomaka molili moto epelaka akangaka ye ndeko na ngai ya mwasi tolanda eske akoboma ye César oyo aza moto te alimwaka na maboko ya César alongwaka na maboko ya César akei wapi tolanda filme vengeance spirituelle yango yo César azongisaka lumière ezongaka tongo après avoir affronté César César akosala nini César abendaka tolanda filme oyo bandeko na ngai est-ce que César bakolonga ye César ye azosala ba incantation
Tikana profiter na pesa big dédicace à toi, mère à Palais Colobor. Reviens fidèle du Makesse, mère à Palais Colobor. Maman na bangonyo surtout. Merci. César. Pardon. Yo. Nayebi o. Nine kote la kinga yo. Yo penda osali penda vengeance. Na bato oyo babomi mwana na ngai. Zela na boma yo tolanda film oyo bandeko na ngai. Yo mbeki ko defie talanga na miso. Talanga na miso. Nini akosala ye. Nini yango César akosala ye. Lobana kopesa na César. Oeza ya César. Sikoyo kende. Pema na kimia. Bandeko na nga basi. Bandeko na nga ya mibali. Film oyo. Ete ya biso. Tala ndenge nini okoyoko mavi na yo na kati ya libungi. Tala ndenge nini bandeko na nga ya mibali ba perdre ba vie na bango. César ya bomaka ya tikaka ya skeleti ya pamba. Nini ekosalama. César yeyo azo venger asi abomi bango nyonso. Etikali ye moko mobomi. Etikali ye moko numéro 1 White Money. Est-ce que César ya kokoka koboma White Money? White Money pe aza déjà purifié. Est-ce que César ya kokoka koboma White Money bandeko na nga ya basi, bandeko na nga ya mibali? Film oyo ezali côté ya biso ndeko na nga vie apprécié eza mabe. Ba jeune babundaka na bango. Mais ba jeune oyo bandeko na nga ya basi, bandeko na nga ya mibali. Bakendaki ko associer monde ya ténèbres. Tala lelo. Esika nini bandeko na nga ya basi, bandeko na nga ya mibali. Sukeli bango. Grand maître kuna pe akoti na kati. Ya grand maître akoti na kati ya cercueil. Yeyo aye. Namoni meka mobali na mobali to bunda. Olinyo bunda na papa na yo. Papa na nga na tike na ndako yo za papa na nga te. Yango nde yo lingi. Sikoyo esala mabongo. Bitumba. Bitumba ebandi. Bafidede bitumba ebandi. Entre White Man mobomi na papa ya mwana César nani ya kolonga tolanda film oyo White Man ya benga kakani na ye aluki abotola kani ya White Man eske akobotola yango tolanda film oyo ye kitoko White Man akweisaka ye. White Man akweisaka ye tolanda ba fidedian milimo eza kobima na nzoto na ye. Milimo batiaki ezokende, milimo batiaki ezobima. White Man aza kodélivrer ye. White Man après avoir wapi mwana nga ya mwasi après avoir yakobimisa milimo batiaki ye. Oh César na azali loko te na koyebisa yo pete place mwana yo azali. Okozwa ye te o. Okozwa mwana yo ya mwasi te. Nazomona penda. Nazomona penda ke olingi na sauve yo te. Wapi mwana nga ya mwasi? Aza wapi? Na yebi te o. Yo oza César, oza esprit, représentant légal, ya Lucifer. Yeba place azali mbata. Oza la raison. Oza na raison. Nazo bandela. Oyebi ni nako osala. Na yebo yo kosala. Boma ngai. Ozondi mateke naza plus fort que yo. Oyengo yeba.
fongola ngai avana ebisa esika mwana yo azali fongola ngai na telema keba César keba okoisanga hein pona ko libérer zeloko ya muke me pesanga mwana ngai ya mwasinga mona kunda ye nakoki jamais kopesa mwana yo ya mwasi. Oui, nakoki jamais. Ye azali pouvoir na ngai mwana yo ya mwasi. Nakopesa yo jamais ye. Nini ekosalama tolanda filme oyo César ya kosala ye nini bandeko na ngai ya basi tala ndenge mwana mobali amemi vi na ye na danger tala ndenge finalité ya bato bobengaka bainfluenceur bainfluenceuse mwana mobali kitoko boye tala ndenge vi na ye ebebi César pe akangi ye kote o minyololo merci na mama Nana Mungu. Merci na mama Ada Kona. Yo zana posa vraiment na manipuler yo po mela. Mela na no mai oyo. Na ko manipuler yo te mais il faut loba. Ba pese mai ya mela. Abwa keli mai yango epa ya César nini eko salama. Yo César mawana yo olingi vraiment na pesa mwana yo ya mwasi jamais na kopesa yo yete César asopelaka César mai ya munoko nini ekosalama César ya kosala nini yo osali penda risque ya makasi nalingi oyeba nyonso yo osalaki na sina elimine yango nganga na yo na bomie na tie na kati ya cercueil elakisi eke yo oza eloko te oza na pouvoir te oza te eloko moko te kokanisa te oza na pouvoir ngano ese na bomie okosi oza lokuta oza lokuta na kondimela yo ata mukete nganga na nga aza vivant nganga na yo aza ta moko te ya bato bakopusa na pembeni ya clôture ya sécurité na nga yo film eza kitoko bafide bien filme oyo eza koza lokuta yo oza lokuta yo oza eloko te nga nde naza maître nganga na nga aza na makoki ya kolie yo soki ozalaki makasi olingaki deja okende kozwa mwana yo place ya azali tolanda filme oyo yo olingi sikoyo na boma yo olingi sikoyo na boma yo tie mwana nga wapi reponde nga yo keba kosimba nga boye kebela mane eza na nguya keba okokweya kao dans le vide keba yo wana elamba sacré grand maître apesaki nga yango ndeko na nga ya mwasi ndeko na nga ya mobali landa filme oyo papa ndenge nini oza kowumisa mwana mobali wana oui oyebi ke nagardaka parole na nga ye nde aboma ngai nazosala vengeance na yo naza koboma bango nyonso oui ezalaki important te ya koboma bango nyonso oyo ezalaki important ezalaki boma ye ozowumisa ye mpo na nini boma ye nazwa kimia nazopromettre yo mwana ngai ya mwasi nakoboma ye mpe nazoboma ye kaka sikoyo boma ye
Bomaye. Oui, nazo bomaye. Nazo bomaye kaka siko ndenge yo lobi. Ndimela ngai. Ndimela ngai ke azo kufa après avoir kubomaye. Nako salela yo. Matanga moko ya malam. Merci papa. Venger contre ngai. Vengeance spirituelle et salama. Et pe sabato epele de leçon. Et bisabango ke ba sacrifice nyo seza ya kopesa te. Et bisaba jeune influenceur na ba jeune influenceuse. Ke motonyo soza ya kobomate. Ba ke ba na monde spirituel. Eza niveau par niveau. Oui, pesa ngai tamukie. Bomaye, nazana posa bomaye, akufwa, papa akufwa, abika lisusu te. Mona lobelaka papa na ye, papa a vengé, à ça la vengeance spirituelle. Papa il fallait pas boma ba jeune garçon wana nyonso. Papa il fallait abomaye moko, mais papa déjà si abomaki bango. Est-ce que papa a kose kuisa bango? Ndeko na ngai, yo zala kana ekiri ya nani? Yo sangana kana nani? Tala bandeko oya bas, bandeko oya mibali bakufi à cause ya lisanga. Bazana bango ba innocent. Mais juste quand po ba sangana kina mona mobali oya bomaki mona mwasi, yango pe bango bakufi. Ndeko na ngai, sengaka na nzambe. Sengaka na nzambe asangisa ona bato ya mabete. Ebele bakota boloko, ebele bakota ba prison, ebele basala ba vie ya mabe, ebele bakota na ba erreur, likolo ya ba ekiri, likolo ya ba mi ya mabe. Mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baiban surtout bozali na diaspora, baiban sobo pesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez que ça là bas reportage, il y a bas événement le là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo coutumier religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi to ça la couverture na yango contactez Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino za exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino et surtout tolobela business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel basalela yo spot publicité Fidedi Move Production nous sommes là pona kosala ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre de l'entreprise. Nous sommes à votre service. Vous allez couper sa formation na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa formation en anglais. Vous allez couper anglais, vous allez couper portugais, vous allez couper français, lingala, yaka na Fidedi Center. Na Fidedi Center, vous allez couper sa cours ya informatique, ya métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidedi Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Enfin, César et Abomakaye. César et Abomaka with white money. White money yeyo akufaka. Enfin, bandeko nanga ya basi, bandeko nanga ya bibali. Film na biso esuki awa. César et Abomie. Film oyo na dédié yango. Et pas y a ba Fidedien.
et pas y a ba fidèle nyonso César yeyo mission accompli César ya bomaka avanjaka pour na moi na ye à moi si merci na ba fidèle merci na ba fidèle nyonso merci na miel et télévision merci à mon prophète Dieudonné Mungu merci à maman Nana Mungu merci na maman Ida Kona maman Ida Kona ya papa Trésor et Candole Moudi Pro merci à mon ingénieur Arnaud de Boutela Arnaud de Boutela ya maman Jenny Mousseki maman Jenny Mousseki ya papa Arnaud de Boutela merci na ba fidèle nyonso film oyo na dédié yango epai ya ba influencer ba influenceuse film oyo esungi ba papa ebele film oyo esungi ba mama ebele totikala na kimia merci à mon cordon Alex Mbouyamba merci à maman Marianne Matondu merci à maman Stéphane Mwanza merci à adorateur Jire Sekembo merci na baïban surtout bozali branché na fidèle du Mauve TV na ba YouTube nabino merci à tous.